Ba internaute nyoso ya 3w.congolokolenews.com na ba internaute nyoso bolanda kabiso na lokole ya Congo lelo na cadre ya émission na biso point de vue tuzana honneur ya koyamba bongo pasteur Alain Kasongo Cefas azali bongo représentant ya communauté Yahweh Shaddai, excusez-moi, il fallait kotanga mo muke pona komona, je disais qu'azali représentant awana RDC ya communauté Yahweh Shaddai mais azo evre na kati ya ministère na bango la plénitude ya solo na keko pesa mbote oyonga na lobite ye moko akoloba poto koka koyeba yango vraiment na mozindo mbote papa mbote papa na yambio na émission na biso na zana esengwa koyamba yo na lolenge na présenter yo est-ce que moi eloko akobakisa ezali bon au lobby quand même en bref mais détail je crois tout au lobby la lisusu momuki après. Merci beaucoup papa Esengo batunyo so ba monio lelo na ba o ba mona yo pe peut-être kaka na nzela ya Congo lokole na ndenge mususu to koyebango kaka tout à l'heure kasi papa yo za bongo pasteur oki koyebisa biso to moni ba pasteur ba komi ebele en tout cas na RDC il faut dire to compter ba pasteur to compter ba mangomba et comme il est belé message peut te remarquer monotonie na message bozaka kana message moko toyoka innovation exacte bozo mema biso bana na nzambe na lolenge o nzamba lingi tozala te yango na lingi na ba particularité message na yo papa eza nini message nanga nzamba tinda ki biso parce que réellement ce qui moutouaza messager faut un message. Alors batumususu ba mi bengi ba messager ba na message te. C'est pour ça mon abazo troubler peuple de Dieu. Et en réalité en général tout ba pasteur baza ebelé mais pour nanga baza ebelé te parce que le vrai il faut bazala ebelé te. Le problème c'est que message na biso ezali activer la pensée de l'éternité dans les enfants de Dieu. Papa Alain, Nazio na maloba na yo, est-ce que message na yo wana obandi eteza na particularité na ba message auto mesana koyo kabanda kala? Réellement, message est à la carana particularité parce que Zambé asala toujours ba originaux, asala ka ba photocopie. Merci papa amoni le longa na eza matata mwende nga kalenga abetinga mwa réponse mo meto kokoba bandeko ya solo ndenge bomoni nga na vandia wa nazanga mokote na kotuna lisusu pasteur ayebisanga pamba te lelo atamboli na lingomba to na groupe ya batu papa nayebi ona makambo ya koteya nayebi ona makambo ya nzambe oyo ya koteya kaka melo namoni lindanda namoni côté mususu ba moi ba clavier oka sont déjà kuna leli yebisa biso papa pendant qui déjà kuna moi ni ebeti yango na lina ba papa lelo otamboli na batu oyo makambo sike bandi lisusu pa na yo to boni en tout cas lelo nazebisa même bandeko ba otala biso ke boza décider boza la vraiment bozela bo changer de chaîne te boza la pénité boza pepete botika na site naza sûr que lelo ezana ba réponse oyo ozona nutenzamba ropesango amen parce que tant nzamba linga ko répondre batu na ba question ba mi posaka atinda réponse te atinda ande mutu amen bisone tozaka ba véhicule ya ba réponse nzambe alors na ebike surtout bandeko na biso ya libanda mboka ba mituni mingi bandeko wa poto bo mituni mingi bo se poser ba question na ba poto ezoleka na kati ya église corps de Christ ya RDC. Nous avons quelques réponses pour ces questions-là et nous allons même vous proposer des solutions que Dieu a placées en nous pour namakamboana. Amen. Donc je crois que surtout une équipe Oyo premièrement ezakolakisa que tout ça la musala mon côté tout ça misala mi balé tout ça na koteya tout zo yembape
Deuxièmement, parce que nous avons maximiser nos talents au yatikati na biso. Donc yango tolinga été tout ça là à côté moko, nous devons maximiser non seulement qu'on raffiner tout maximiser. Donc yango on a tout mis na équipe ya musique na biso to na domaine et à parole. Malamu mingi lokola papa lobi mimi équipe à musique kasi batu ba kolanda ba mituni équipe ngo ezani na adorant l'Éternel eza kombo nini pambate batu ba kolanda baeba papa Alain lelo akoti makambo ya musique kombo ya orchestre eza nini kombo ya groupe oyo ngana benga ngo famille kombo ya famille la plénitude de musique. Bah qui marati bah que ça appelle bisuso ozo binisa ba mona ba na poto ya ba tala ba voix na ba kitoko lobito ki kuna frère nani asimbi guitare. Bon biso toza bon en réalité biso toza na ministère au Kangara Batute. Donc ba bando zonga ba yo tia voix et puis to continuer un problème. En tout cas baza discipliné et puis to lingi même to ebisa batu que et pas na biso. Hein, tout ça na façon monsieur à travailler. Oui, même papa Alain Moloto. Hein, oyo na salué ba œuvre na ye, na ko bengango ba œuvre moko isa durable, aleki physiquement, mais ba œuvre tikali. L'artiste ne meurt jamais. Oui, dans ce sens-là, je voulais même dire que na Congo mingi batu bazoyemba bango moko. Mais biso tozo garder au sature à travail oyo permettre bandeko tout ba s'exprimer facilement. Malamu papa na tuna kio motuna webisa biso kombo ya groupe opesi déjà kombo ya groupe hein na pesi ministère la plénitude. Ministère la plénitude musique. OK, la plénitude musique. Ça fait combien de temps déjà yango ezo existé? Alors groupe ezo existé il y a plus de 10 ans déjà. Ah bon, dans le coulisses? Dans les coulisses. Quand ningi zalaka David fa omela na zamba. Bato ba omela na zamba ne ba koisa ba Goliath. Amen. Ngape na umela na zamba yango lelo Congo lokole botama quoi. Bon papa yebisa biso na groupe na biso to na groupe na biso la plénitude boza déjà na album en cours opus déjà bimito eza na katina nu bozolamba na cuisine. Bon toza na album eza robima déjà pas tout complètement parce que sorti et ça maka officieusement peu officiellement. Na Congo RDC précisément dans tout ça les sorties officialité. Mais na poto je crois bandeko belé va éviter au pesa mo ba précision. So baké na ba édition ba rozwa ce ba ça va atteindre biso. To pesa bango ba précision le roi na Château Rouge na Diego Musique ba okuta ba CD ba affiche bloko to ezali. Awa pe tout ça déjà na ba CD tout ça na bloko nyonso. Mais toujours préparé sortie officielle, c'est un très grand concert au Tolobela Kutowa. Concert on est au Salamana février le 21. Donc je crois que. Alors papa, le Kololobi album de Jésus, est-ce que Sabi ce titre album Mezani ni Pezana combien de chansons Nakati? Titre album Nabiso Likambo ya Mabele, c'est simple. Et il y a combien de titres là-dedans? Nakati ya album, ezana volume Mibale. Premier volume, ils en a 9 titres. Et puis, deuxième volume, ils en a 6 titres. Donc, je crois que, en bref. En fait, très souvent, dans ma musique, ndenge toyo kakango pe total ango. So on tape 6 titres, on est tout petit le kambo mabele. Et ça l'a appelé souvent, ils appellent parmi la chanson OIMB. Oui. Pourquoi le kambo mabele? Ceux qui pèsent un zemboto, qui peuvent yo kata mwanda mbunango, mais pourquoi yo oyembi na ote yesu avandi na lola nde baembaka na bala nde baemba batu musu balobaka o tokende lola yo eka tozaka na mabele otiki biso kaka na mabele tozongi suna likambo mabele pourquoi? Bon soki na lobi likambo mabele eza te parce que naza terrestre naza céleste. La Bible dit nous sommes dans le monde mais pas de ce monde. Mais il faut savoir que tous les esprits qui vivent dans le monde physique baza illégal. Yango même nzambe po aya na mokili na ye moko créa. Il faudra zo corps enveloppe. Quand ici sous mambo droit na kati illégal isuna nde ni biso tuza ego. T'es égal, t'es illégal. Illégal. OK. Olimbisa na kanisa lobaki
égal. Donc na profiter que tu as vu ça mutumoko ce qui démon moko azotungisa oyebisa aux en à droite et aux alawa. Parce que monde physique est pour na bateau ba physique. Amen. Tout ça céleste dans l'homme intérieur. L'homme azalaka constitué na deux parties. C'est vrai que bato alobakaza tripartite corps âme esprit. Oui. Mais donc tout simplement la koloba mutuana na deux parties. Partie matérielle, na partie physique et spirituelle. Oui, c'est-à-dire le visible et l'invisible. L'homme intérieur et l'homme matériel, on a le physique. Okay. Donc c'est ça. Alors ce que tu as pour likambo mabele, tu lobi ango parce que tu as un monde. Tant que Jésus-Christ a kendaki, a ebsi ba disciple, tant que tu sambelaka, après ça ebsi prière tout ça. Na Matthieu 6. Alobi, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne sur la terre. Donc je ne contredis pas la pensée à fin du monde. Bon, nazo même ma contradiction, mais nazo même ma lumière. Parce que mon esprit a religiosité, après ça, les gens n'ont pas travaillé. Les gens n'ont pas préparé. C'est-à-dire que Batou, maximiser la grâce, le talent na bangote. Donc, Zambe soka tindi mutuna mukisi avec une mission. Vraiment. Proverbe lobby, Dieu a créé toutes choses pour un but. Vraiment. Alors, celui qui n'a pas un but, il n'a pas aussi sa raison d'exister. Amen. Amen, papa. Bon, on a monito continuer. Tout canon likambo mabele, au mot diriger équipe, équipe na pesa no malobate, bo se présenter avant, bo se lepso a capella mbote papa. Mbote maman. Kombo na yo. C'est le frère Narcisse. Narcisse, Ozana Nakati à la plénitude. Nakati à groupe La Plénitude, Naza ténoriste. Et non, non, yo première. Vraiment, na ngolo nzambe to salakango. Ténor presque ba voix tout première voix ténor aiguë na salakango na ngolo nzambe. On a fini tonga. Sigo maman, joie otambusa kuna. Bonjour. Oui, bonjour. Nga la sœur Christelle. Na groupe à la plénitude, naza chantre na yembaka na sala ba voignos. La voignos. Oui. Ah, danger papa kuna kombo. Bonjour, kombo nanga le frère Eric. Naza guitariste. Na ngolunza mapesa ngai atindanga na servir musala na yango naza toujours na groupe oyo kosalela nzambe na nzela ya guitare wa pesa ngai. En tout cas papa, tu es très mignon et merci. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nga frère Guy Lebo, dans le groupe na guitariste, accompagnateur bassiste. Plus de 10 ans nous existé dans le groupe. Donc vice-président, il y a groupe La Plénitude de musique. Mbote na biso nga kombo na ngai frère Pele Mbungu Zamba. Na kati ya groupe oyo naza chef d'orchestre et naembaka, j'espère que vous avez déjà na oloba ba voix kilo. Donc naemba deuxième voix na groupe oyo. Bon, ça va, merci. Côté na biso ya papa Mumbaya. Voilà. Papa Mumbaya, please. Merci beaucoup. Et ça papa. Oui. Ouais, bonjour. Bonjour papa. Nga isa frère Gelor Mat. Naza moyembi na kati ya groupe ya papa Alain. Et naza mutu nazoyemba première ya dufape na sara ténor. OK, c'est ça. Na musique quand on a beta première. Na l'orchestre to ebi déjà. Ba frère Mike Alamba va sala première. Mais quand on a le moment ba sentir. Bolingo ezanga bilembo. Oh, bolingo ezanga misala. Lelo bolingo esila mitema na bato ekotisi kobanga. Bato bakoma koinana, kobomana. Pozo uti wapye. Division uti wapye. Oh, Yesu kolo eklesia. Kite yo bikisa eklesia na maladi oyo. Ya kozanga bolingo.
Bonjour, ngai c'est frère John Ebois. Nous allons chanter première voix dans le groupe et puis nous allons chef la répétition. Ah bon, donc il passe a été sanction. Donc, Mokondi. Pourquoi il sera makasi dans Mokondi. Amen. Merci Mingi, na sepeli ko ya babino équipe eza jeune. Te souhaiter bino vraiment ba bonne chance. Nzambaza na bino atika bino te ba inspiration et ya ekoba. Papa Alain, kamba biso tina likambo ya mabele esa mandenge nini? Pour nous, on a préféré tout banda. D'abord on Nzembo et Ecclesia. Ecclesia. Et puis tout le Kananzembo Moussous. Ah d'accord, tout soufflez-moi moukena Ecclesia alors. Ok. Micro na biso ezwa na ngondo bobanga te partout za bwaka. Ecclesia, Telema, Sangana, Tosimbana Maboko, Ecclesia Congo, Telema, Sangana, Tosimbana Maboko, Bolingo, Wamasia Sengake, Ekenda Wapie, Tosongela Bolingo. Réfléchissons ensemble, peuple de Dieu. Pourquoi beaucoup d'églises mais peu de vies changées? Nous prions beaucoup mais peu de résultats. Petelo, petelo, nakatia boloko, Ecclesia, ebondelaki, pona basali ya Nzambe, pe Ecclesia Congo, tolobi nini, tosali nini. Tondi matin, kombo ya Nzambe fina wa lisusu Koinana, lolendo pe kokabwana Ekitisi nguya ya Ecclesia ya Congo Sauvant l'église corps de Jésus-Christ Libomu amoni loboko pamatala zote zangi makasi Yahweh Songa Ecclesia Bolimezanga bilebo Ezali bolingo te Bolimezanga misala Ezali bolingo te Lelo bolingo esili na mitema na bato ekotisi kobanga Bato bakoma koinana kokabwana Wazo uti wapye Oh Division uti wapye Oh Yesu kolo Ecclesia Kite yo bikisa Ecclesia na maladi oyo Ya kozanga bolingo Merci, merci, merci. Donc, moni mambo papa lobi rappelinga mambo balobananga na papa et maman Nzambi. Balobananga maman Gudil, il faut le retour de la bonne évangile parce que évangile est baby. Batu boya ba plateau bazo fingana, ba homme de Dieu, basé sur ce exemplaire T, bazo baka mabe, pas plus tard qu'hier. Pasteur moi yo talanga na ndako ponga na yamba ba serviteur de Dieu palanga pamba pamba. Moko yo talanga lobi abi papa ngana maman ngana zo ngana na KDC, so KDC. Ils a communauté à la borne. Mais c'est meilleur ça qui une église aux habiter. Ba pasteur, to mimi mamba ma ben église trop na kiti ya sœur mon papa longola no ba téléphone, pasteur moi ya ibenga téléphone. Tala no niveau bolibo bebisa image. Wa ministre de Dieu, quand vous prenez la parole pour parler, même le président se taise. Hein? Même Batumsous ba ministre parce qu'il y a un ministre de Dieu qui s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle. En tout cas, interpellé bino bozonga na noa, bozonga na bakati ya bonzambe. Papa Ratunio, boembi kitoko makasi. En tout cas, j'ai été épatée, franchement, j'ai la chair de poule. Même ça on a besoin de producteur. To bozalara déjà un producteur. Pour nous qui déjà Diego musique donc na monument chez ça déjà l'icolo. Mais na mon ondiro qui est moins pressé côté wana. Na mon sauter vraiment mon pasteur c'est comme si on a besoin de que église est bonga. La ligne église est bonga mingi mais ba pasteur ba comment on vend de la carte versement on est jugé point. Et ça oh les oins de Dieu. Mais quand Bible en moins lobby
juger. Monsieur place, monsieur Pelobi, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé. Et ça promet un contexte, compréhension. Hein? Parce que. Pelobi m'a bien dit dans le but que ma pasteur, bazo ça bilo à bongo. Théologie bien. Oyebi problème et ça ni bango. Pas si ba obo tate ba na problème. Délivrance pasteur a violé nan. Bon, en tout cas, makambo so moni e komi eza déjà ba tabou. Donc makamto loba oyo. To songela wa yo papa. Ce qui est vrai, chanson oyo. Il faut batuba meka ko pistonengo et kende musika. Batuba yoka parce que c'est le message du temps. Les loba pasteur batala rasiko ba remonter à ba circonstances. Mais nous ne voulons pas prêcher les circonstances. Ça dit sur atali mikolo message nezo simbe kwa tirer batu. Batu tout ba koti na combat. Batu tout ba koti na combat spirituel. Or combat spirituel eza évangile complète, ça plein évangilité. Combat spirituel c'est juste une branche. Et puis ils ont un moment oyo tokoki kokota na combat spirituel. Et puis ce qui est même dommage, c'est que tozo tinda ba bébé spirituel dans le combat spirituel. Omoni pasteur émission on a eu comment déjà lengezo risqué mais manga batan moi moulai. Nzembo nini suso lingi toyo kato oza sus na makambo suso lobela peuple de Dieu o ezolanda yo. OK. Toza na nzembo ya sala bikamwa. Toza na nzembo ya escalier bikamwa mabele. Donc je crois trois chansons auto décortiquer oui. Babeta lisumu susu na yo mo so pesi nzela. Oui, c'est ça. Ba robeta lo sala bikamwa. En attendant eloko eza danger. Zambe motema nanga etondi na posa na yo yaka Zambe motema nanga etondi na posa na yo Zambe motema nanga etondi na posa na yo yaka Zambe motema nanga etondi na posa na yo Zambe motema nanga etondi na posa na yo yaka liboso na yo mikumba na ngayo olobaki okobutisango ematin mpe lekabwa na biteni mibale ekotisa biso na nkembo na yo tofungoli mitema tosopi yango mosungi na ngai telema nzambe nga na pusani liboso na yo na mikumba na ngai olobaki okokitisango ematin mpe lekabwa na biteni mibale ekotisa biso na nkembo na yo tofungoli mitema tosopi yango mosungi na ngai telema oh moi j'ai envie de toi Seigneur oh moi j'ai envie de toi Seigneur oh c'est pas la fin encore et encore makambo nanga ebongwana eyano ya mituna nanga kolo eyoza wapi banguna na ngai batelemi bache mitambo banzela nyonso balobi ngai nakoma te o kolo elonga na nga elonga na ngai telema elonga na ngai telema yaka yakosala na bomoi nanga makambo nanga ebongwana eyano ya mituna na ngai kolo eyoza wapi banguna na ngai batelemi bache mitambo banzela nyonso balobi ngai nakoma te o kolo elonga na nga elonga na ngai telema elonga na ngai telema Merci beaucoup, merci beaucoup.
tika na belela yo yawe tika na kumisa yo nzambe tika na lukelongi na yo bangomba na yo ngebiyano epai na yo nde makasi eutaka po epesamelanga tika na belela yo yawe tika na kumisa yo nzambe tika na lukelongi na yo bangomba na yo nde biyano epai na yo nde makasi eutaka po epesamelanga kambanga kamusanga mwananga yawe kangolanga yawe fandisanga na kembo na yo yawe na monelongi na yo. Merci Jésus. En tout cas, félicitations d'abord na groupe La Plénitude. Parce que au bozo sala on est adorons l'Éternel car on est bon le colo ya frère Alain Moloto paix à son âme. Hein. La sœur a une voix angélique. Tu sais moi j'adore chanter mais j'ai pas la voix, dommage. Na linga oyemba mongongo ezati pasteur aussi fort hein. Pour côté sanga école de chant hein. J'adore chanter pour Dieu, merde. Mais j'ai pas la voix. Hein? N'imba na ma bé. N'imba ta kaba orgamso n'imba yozo n'imba na note te pi anga kanda. Bon. Moi nzamba yoka kayo hein. Ayoka anga makasi. Parce que so inga na zo sambela ta na n'imba mabe na lela ka le roi sœur. So na kanga mi na place na bonde lara. Moli mopenza yaka. En tout cas merci beaucoup. En tout cas les présidents de l'orchestre. Coup de chapeau. Tu assumes le chef de répétition. Hein? Ah oui, il assume, c'est très bien. Donc tout le monde a un talent dans la plénitude. Papa, commentez-moi Nzemboyo. Comme ça, tu as la troisième chanson, tu qui m'a si m'attend. Après, tu as un programme, pas ma concert. Donc, bref, dans Nzemboyo, on a l'art de prier. C'est-à-dire que Nzemboza c'est une prédication où tu tiens une mélodie. Yango mona plus ba chantre ba se comporter lokola ba païen na sali ku tu appelles na ba chantre tu yeba ko za prédicateur. Vraiment. Parce que à travers ta chanson ozo lancer un certain message. Justement. Donc Zembo to ni to ebisaka ba na nzambe que non, il faut to luka nzambe. Parce que nos vies de prière place Dieu dans la position de force pour intervenir dans nos vies. Amen. Et le manque de vie de prière donc, il manque de vie de prière na biso et place Nzambe na position de faiblesse. Alors, mon amdozo kufa ota logak. Soko lobina no limbisa ngate OK li felo. Soko lobite père que ton règne vienne. Donc, wana ko tfeza peut point mususu, c'est-à-dire règne Nzambe biso mutozo benga yango. Et puis na ebisi même batu que notre prière, c'est une façon d'autoriser Dieu d'intervenir dans le monde, dans nos vies, dans notre pays. Indirectement tous ebisa nzambe kota likamboyo. Donc na nzemboyo so batu ba luki biso to expliquer bango comment nous prions mal to zo ba résultat parce que prière c'est art. Donc monaka football, basketball, handball, je crois que ça nyoso sport mais ba règle de jeu ça à mon côté. Prière ça na ba règle et ça pe na ba clé.
Donc je crois que Nakati qu'on a tout expliqué, la prière, la forme de la prière. Merci beaucoup Papa Alain. Bon, en passant, hein, Nayabisi Bandekonyo Soboko Tarapa Diego Musique. Sur mon album Likambo Mabele, pardon. Na Sengyo Sombango. Sombango po Ngamutuna yo Kiango Pembenya wa, je vous assure. Et même à la dimension ma kasi, il y a ma bonne délit. Et en plus, ceux qui producteurs. Sur émission, tout selon producteur a été. Papa, on est comme on dirait Azali, hein? Ah, Kassinga l'a invité, hein, déjà. Ceux qui producteur a été. Et comme ma Moussoussou, n'a invité ma maman tout à Château Rouge, Joana, ma maman tout à France, ma maman Marie Manzambi, hein? Ma maman tout à Claudia Kovana, David Olito, ma maman Mimi, tout ça, bon, Kende, au son, musique à solo. Papa. La prochaine émission. Donc support hein support ouais. Et puis tu préciser mon adresse parce qu'ils ont déjà répandu dans Europe mobile. Belgique déjà je crois hein? Na Belgique d'ailleurs siège en Belgique Anvers Londres Finlande Hollande partout na Canada au album mes frères à pénétrate frère oui pour nous am tout monde ya ba donc c'est mes membres zo salama amen so nzamba pesi aval nde esimba te et oui il faut de la temps hein et belé to ça mabe parce que to la temps de Dieu tu toi pressé au sala kaka oui bénédiction nyo sera liée na endroit temps na une personne vraiment donc il faut être avec la bonne personne au bon moment. Au bon moment et au bon endroit. Justement. Donc c'est très important. Au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. Voilà. Faut la connexion. Amen, papa. N'est directeur à marketing, donc la bonne personne, quoi. Bon, la bonne personne dans le domaine en marketing. Ah oui, hein? C'est vraiment... Bon, papa, toi, quand tu as dit, moi, tout. On a profité de ça, papa Christian Bitoulou Mbote, directeur marketing. On appelle papa Christian Bitoulou parce que ça musala. Papa toke sous nande mbwabisa tout et ça titre ni bayo kango lisusu. Titre amisa tout ça escalier. Ah. C'est ça le titre de la chanson. Ah bon, escalier na komi presa au matango hein. Déjà. Comment exception escalier pardon. Biso to matana ascenseur tena escalier. Ascenseur mbangu mabe. Escalier. Bilaka yanga na yoza lokola na taxi bis. Bakoki ko welela bakiti nyonso. Me kiti ya chauffeur bako simba ngote. Amen. Naloba kutu. Naloba. Loba papa. Na o sentir binote tala. Il faut to pambola bandeko bazolanda biso. Betan maboko avana loba. Naloba ka sans Goliath, David serait demeuré un petit berger inconnu dans la forêt. L'apparition des géants signifie que mon passé est révolu et que mon futur a été inauguré. Amen. Est-ce que mutu mo andimi yango? Amen. Likambo na likambo na tango nango. Likambo na likambo na tango nango. Ekomi tango Yesu akanisa ngai. Ekomi tango Yesu akanisa nga. Tika banguna baya ebele. Tika banguna bakome bele. Monguna liboso na telo kolo. Monguna mibale na telo kolo. Monguna misato na telo kolo. Natali bisika nazako kende. Eleki mosika ebangi singai. Natali bisika nazako matangai. Eleki likolo ebangi singai. Moto mokuse po abuka mumo. Asili sete abuki mumo. Nasa mokuse po na likwa mumo. Nasimbi Yeswe. Yemba na biso atoka likambo na likambo na tango nango. Likambo na likambo na tango nango. Ekomi tango Yesu akanisanga. Ekomi tango Yesu akanisanga. Tika banguna maya ebele. Munguna bakome bele. Munguna liboso na telo kolo.
Mongu na mibale na tie lokolo yango nde escalier Mongu na misato na tie lokolo Natali bisika naza kokende Eleki mosika ebangisi ngai Natali bisika naza komata Eleki likolo ebangisi ngai Moto mokuse po abuka mbuma Asimbi nzete abuki mbuma bongo ngaye naza mokuse po na lipamboli nasimba nanye nasimbi Yesu nasimba nanye nasimbi Yesu balobi Yesu azali loba nzoka ndeli loba azali maye aza kocholisa makambo na ngai soko za na ndako tiaka boye mamuno ezoleka aza kocholisa bolenge na ngai ya pasi basusi ekoleka nango okosaka bana ekoleka nango makotonga makunyata ekoleka nango maladi oyo ekoleka nango kosaka mokanda ekoleka nango kosanga visa ekoleka nango la vie ya piéton ekoleka nango on dirait mutu moko na posa ya eleka te tobaka ekoleka nango ekoleka nango po tozana bilaka tozwana nzambe naswana bilaka naswana Yesu ata oyo nzambe aloba nanu emonani te tosimba se kondima elikia na motema ye tosimba se kondima elikia na motema ye ata eumeli nga na kozela Joseph yo lotani bize uti wapi nakozonga nsima te nakokende liboso nakozonga nsima te nakokende liboso epaka esika ozali oyebi biso tozala na temps ya répétition te ata yo okanisi eza répétition tozoyemba tozobenga nzambe nzambe akovisite yo frengelo azoyemba yo nde sekse na ngai Yesu yo nde sekse na ngai yo nde sekse na ngai Yesu yo nde sekse na ngai yo nde apui na ngai Zambo yo nde apui na ngai oh yo nde papa na ngai mwana yo nde papa na ngai azwaka charge na ngai nzambo yo azwaka charge na ngai oh yo nde bozwi na ngai na tango ampiaka yo nde bozwi na ngai yo nde libanga na ngai liboso kolia te yo nde libanga na ngai oh yo nde yaya na ngai ngai leki yo nde yaya na ngai merci beaucoup c'est trop magnifique, c'est trop super et pasta ataki célibat ekoleka nango ekoleka système ekoleka nango eleka nango na poma mukanda kuna yesa deja bango ke ezoleka nango deja amen ata bofingi na bino eleka nango ezoleka kaka eleka nango fingama kotongama ata bokoseli Congo Lokole News makambu eleka nango on garde silence, Dieu combattra ezala onka bongo donc merci la sepeli omoni ya moba jean fo batelema na bavi na biso en tout cas so j'ai atelemi tendeni nzambe no osala père j'ai atelemi boye allez bat bamona epe David diko mutu ka partir à géant wana ta donc ba combat photo ndimana na biso ngo photo zela kali lo banzambe ko kisama de la poussière Dieu relève l'indigent papa na leliango en tout cas expliquez nous nzembo ngo yo monga na pesika on na comprendre
Webi nzembo eza enseignement monene. Grave. Donc bato balingi ba continuité suite et fin. Bakota. Soki maman qui dit la olinga to yaka kaka. Mais ça n'a pas ça na bino et pas de problème. Porte un chose à appeler clairement. Parce que l'album des volumes wana ezaka ba surprise na ba surprise. Moi je crois que nzembo yo na ngana bisa batuke toute bénédiction arrive toujours enveloppée dans les persécutions. Donc soki mutu aboyaka persécution, c'est qu'aboyaka bénédiction na ye. Amen. Donc eloko nyonso ezaka na véhicule nango. Nzambe po apakola David onction royale alukaki mafuta ezala véhicule d'onction, de l'onction. Sikoyo bénédiction véhicule nango ezaka persécution. Sikoyo koboya ndenge nini. Donc tout kana ezaka na désert nango. Toute bénédiction ezaka toujours na persécution nango. Et na ça même batu ba changer perception ya komona combat. Compréhension na bango sujet ba combat. Donc combat d'ailleurs yango na ibisa quand même de komoko na émission mo na si bango abi pasteur c'est comme si au banga kate na bi oui na banga kate. Le problème est que tant combat zo ya makasi nzambe mangape azo libérer provision moko yo mérité na combat wana. Amen. Et na ça même batu David azaki inconnu na forêt. Mais loko esale ka yebana ezaki Goliath. Si ko problème ezali eza problème ya vision ya mutu. Ba misusu tant Goliath a telemi babi et le roi Saül et toute l'armée d'Israël ba kimaki ba monaki Goliath lokola danger. Cependant David tangoye nzamba fungole miso amoni Goliath lokola opportunité. Donc il faut tout tika comme on a ba difficulté ba problème lokola danger tous wango lokola ba opportunité. Amen. Quelque chose à bon. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pasteur. Oui. Faut tous wango pendant lokola ba opportunité hein. Merci beaucoup, pasteur. C'est tellement intéressant que je n'ai même pas envie de vous laisser. Mais sinon, le temps imparti court à sa fin. Mais ça papa. Non, tout n'a pas mon producteur, t'es dans mon yolo. Parce que un programme à concert. Oh, zobongi. Ça n'a pas que Aoutaï Kobet na salle mo brouillé. Billets à qui, je crois, 4500 francs ou bien 2500. C'était 2500. À ça là, 4500 places pleines. Bon, mon impact, hein. Pour jusqu'au Vandi ou no Vandika, boya, bah ça les a, ouais, tu mets ta concert à la fin d'année dans la plénitude. Ngamo on a micro, tout on a place à pour y pana, puis vient à ngamo on a animé hein. Tu mets la taille ma boue. Et ça peut être yo. En tout cas, pour un producteur, moi je crois que ce qui mutu alingi ayeba. Tu as plus besoin d'un coproducteur. Mais tu as déjà na papa et maman Nzambi et maman Nzambi production. Asawana. Bon na yeba ki ma yo yebi na ndenge na sunga na yeba na ndenge nanga. Donc ba œuvre tout ozomona ba fiche ya kitoko ba CD ya kitoko c'est maman Nzambi production. Na envers des bases examen na monde entier vraiment représentation ezali. Ce qui m'a alingi a kokutanaye pour musaloyo. So au région de Bisso, tu retiens quelque part. Je vous assure, eza makasi, ba pochette à kitoko, mais bazaka batu ba osalela nzambe, mais balingi pemboka na bango. Lelo so bomoni simananga o eza na drapeau. Il y a RDC. Papa za souci mboka, ifsanga non. Pourquoi? Otambola na drapeau na biso RDC. Bon, totambola nango parce que album ezolobe likambo mabele. Ah, oui. C'est le titre. Alors so tobi likambo ya mabele, tozolobe on a deux angles. Sur le plan spirituel, ezolobe la possession, ezolobe la règne nzambe na sia mokili. Au moins na début poser question likambo ya batu weli sa okende lola. C'est-à-dire nzamba ozela batu baya nanu lola te. Parce que na goyo ça même ba pasteur, on ne travaille pas bien. Ceux qui n'ont pas ici kotonga architecte, mvule onokate. Donc, bana nzambe ba mais a sauvé te, makambo ezo avancer te, sikolo la honte okende. Vraiment. Donc, je crois que nzamba oselande to faire venir règne na ye na sia mokili. Batu ba mona de quoi les enfants de Dieu sont capables. Toza ba ambassadeur ya nzambe. Et lelo toza traité de tout et de rien. Pona manque ya compréhension wana. Je crois album likambo mabele premièrement surtout bi kambe to bandi na drapeau. Parce que ça concerne le pays. Jésus a sa disciple. Obi même Jésus a qui n'a mboka naï. Ba obenga nazaréen. Abotami na Bethléem. Abande koloba langue hébraïque.
Alléluia. Amen. Donc ozomona biloko wana nyonso biso totena nango compte te. Même nzamba ye alingi nano azwa nanu mboka moko azwa pe patrie azwa tribu. Donc biso to boya siko Congo pona nini. Vraiment. Donc tos amis balé l'homme intérieur aza pona royaume aza toloba nini donc aza citoyen du ciel et l'homme physique aza citoyen congolais. Merci beaucoup papa. Merci bazo signaler nga kuna ton komi penza na suka mais yebisa biso na nous mona yo ya pona to koma na suka programme tout ça mot de la fin pour maman Mariana on sanga signal kuna na ebite zo pile stoi nini na ebite kwa nini comme na suka to continuer ma papa pesa biso na moi suite problème ezali na moni le roi tanzo kima to profiter ko pesa no programme ya concert oui ko to lobaki déjà et na suka peut-être nde to beta mwanzembo to lobela donc tout ça na concert na route Matadi la nationale numéro 1 route Matadi numéro 1 donc côte à côte na centre supérieur militaire je crois que batwa ebi côté wana isa na mbinza au zone concert est le 21 février c'est un grand concert il y a sortie officielle il y a album Likambo Mabele sur le plan national donc billet papa et maman Nzambe alobi il faut mutu nyonso à participer malgré que a dépensé mingi mais à dépenser d'abord pour bana Nzambe pe ba pambo malobi tout tiers primo yase donc ils a 2000 francs congolais et tant roya au côté facilement donc concert yango wana je crois que tu invité déjà équipe na biso complète ya nini ya Congo Lokole News et puis ceux qui ba makamusu ba to ba atteindre biso tu peux copier sa numéro de téléphone. Donc 00 243 89 793 61 Nasuka 97. Vraiment. Donc le second numéro est ali 00 243 81 952 29 54. Et puis, adresse mail na biso, même Facebook, so ngo mon akozwa biso, kasongo alain@outlook.fr. Donc, eza na mail, eza la pe na Facebook, je crois que adresse yango wana. Merci Mingi, vraiment, tout comme Inasuka, merci na Marianne Mafolo à Zuiba Image, merci en assistance, merci na directeur na programme des chutes Mambe Tuku, merci na Patrick Nsala à monter ba image Oyo, bana Nzambe na bandi ete to pambola mitoki ko kabwana boete, so ki to beti lo embote, merci pe félicitations na producteur Papa et maman Nzambina, maman Marie, place Bazan en Anvers. Merci la Batunio, so balanda Congo lokolenews.com, ba internaute nyo so boza éparpillé dans le monde. Merci Ezala Kibongo, pasteur Alain. C'est face au Toyamba Kilelo na cadre émission la biso point de vue. Toko kabwana na na loembo papa. To continuer pour tout ce qui ça. Merci beaucoup. Yango za titre phare et album Likambo Mabele. Par aussi la biso que belle minute. Esikana tema kolo epesa melinga soki nalobili loba esuka kase kokisama nzembo eza nzembo ya autorité il faut yo régner na poto na bosana koyebisa yo ke France eza ya ba français Belgique eza ya ba belge mais mabele eza ya Nzambe amen lokola mabele eza ya Nzambe yo za ambassadeur ya Nzambe mwana nyonso ya Nzambe okovivre na France lokola na mboka na yo amen Alléluia. Amen. Est-ce qu'on vient na biso? Esikana tema kolo epesa melinga soki nalobili loba esuka kase kokisama nazana nguyana maloba nazana bokonzi na makolo na ngai aza nzambe na banzambe o nzambe na banzambe yesu oyo aza nzambe likolo banganga bandoki ba magicien aza nzambe likolo ba franc-maçon ba illuminasi asalanga elembo na libota nanga asalanga elembo na mboka Kongo asalanga elembo na libota asalanga monzoto na tango na ngai yo nanga nani yo ngana yo nani ngai yo nanga nani yo ngana yo nani ngai ya mpenze mbasongi songi ya
eza mpona koyebisa mutu moko ozalaka iniki. Amen. ebandela vi na yo ti suka mutu lokola yo akozalaka te kokopiaka bato te epuis bato oyo bazwa babala babota basilisa te na depo. Avantage na yo mituka ya kala ezalaka mabe ya sika eleki kitoko. Mituka ya kala eleki mituka ya lelo te. Bandako ya kala eleki bandako ya lelo te. Mituka ya kala eleki mituka ya lelo te. Bandako ya kala eleki bandako ya lelo te. Yango nani akosi yo boye bomengo esuki na bango te. Nani akosi yo boye mabala esuki na bango. Nani akosi yo boye mosala esuki na bango. Nani akosi yo boye ba visa esuki na bango. Oh nani akosi yo boye mokanda esuki na bango. Yoka tolala kabutu moko kasi tolotaka ndoto moko te. Toleka kanzela moko kasi tokenda kesika moko te. Tomata kabisi moko kasi tokitaka are moko te. Tokotaka zando moko kasi tosomba keloko moko te. Eza likambo ya destine. Likambo ya mabele eluka makambo yoka nzamba basakoli nzambo yo nzamba basakoli nzambo yo pousse micro muke nzamba basakoli nzambo yo osalaka makambo ekamwisaka yo nzambo yo okuti maladi opesi lobiko nzamba basakoli nzamba Daniele nzambo yo okangi minoko banguna na biso nzambo yo nzamba Dawidi nzambo yo okwesi Goliate na biso nzambo yo saison yo eza yanga saison yo ya bikamwa saison yo tokomona saison yo tango yo eza yanga mbulo yo ya bikamwa